Aux Angolais? Oui, nas Angolais. Ah, voilà, bon dia. Bon dia. Follow bango kuto. Nas Angolais. Au même c'est mission non moi bien. Même de konanga bato ta biso belé na Angola. Faut bananga bon dia. C'est ça, c'est ça. Au même c'est mission vraiment. Tu peux ça te récupérer amour. Ah, elle te colo nini? Bonne tarde. Noté bonne nuit. Bonne nuit. Si. Après tu commis de soir. Si. Dans Angolais. Angolais. Hein? Oui. Papa, yo Angolais. Pour que ça matière. Papa, so vous mais ça la lingala pour so le bon bien. Papa. Hein? Pesa na bande ko na Angola mbote na portugais ba tala na ba fanatique na. Ouais Angola Chris oyo Angola classe yaya oyo bano bakosanga na Grèce te na ba dono ba portugais lukuta do ba portugais ba ndoki Michel Kombe yaya on est portugais na ki lelo leo bana ki portugais ya oyo kaki lo kwa prisa Eduardo mutaso pour to bana ki mission tel on go même c'est mission anga ye mwana ngolé oyo pourquoi ki na lingala. Bon, na lingala na sens que bon public nanga ba ami ko yoka lingala et tout. Papa, on reçoit. Oui. Aussi pour dire dans Luanda. Merci. Na portugais aussi. Merci. Papa, on nga nazwa tamingi na vana mingi na savimbi. OK. On dit tamingi parce que nga na savimbi to tangi ba classe moko. Mais portugais savimbi ba na solo là. Il y a mon mutolobi. Merci. Mais pourquoi que ça choix ya ko yema musique la lingala? Tu bandi, au moins d'état, tu bandi missionnaire. Oui. Tu bandi en lingala. Nga kuna ibika kenambi, ati c'est mission avant na poto, mais azani congolais. Mais si on a accent on a suka. Oui. On a suka. Oui. Na la lonza la no yoka. Na mimi ko braza, o brazate. Na was découvrir que les Angola. Tout ce que on a portugais et ça bien. Moi on dit mon a portugais. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, Deus disse que não era bom o homem viver sozinho no mundo. É por isso fez uma mulher para que seja uma ajudadora. O homem respeita a sua mulher. Nga dans saka musala dans ndenge musala etindanga pourquoi sala choix ya kolia ba parents na yo dolia maman na yo pour la musique na yo bon ngai ba parents nga baza bo oya ba kufa na zeba nani ti ba o ba kufa en tout cas wana nga na dit oya za wana za maman leki na za maman aboti yo te nga ba parents baza di père na mère baza donc pas de problème. Donc pas de problème. Côté on a pas de souci. Musique yana kisi ou pas? Bon musique ndenge na yo ezana yana kisi. Ndeo salami. Ndenge na yo akeza na kisi mais en tout cas ngana ndima kangote. Il est toi dire. Est-ce que un musicien a quoi qui va dans la province? Non. Ouais mais normalement aux en a raison. Quand on va dans la province, vite c'est ça mouké papa aux en a carte capitale. Doit en raison. Pour nga ba qualité de musique nous avons besoin de na ba paria ou ben na ba producteur da Gaïa na ba management ben na comment loin. On regrette pas non? On lobby. On regrette. Na on regrette fort mais na on voulait na changer de ville. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagnée de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement.
Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pana bana mboka yango wana congolais pona esika oyo kolela or ke ba congolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire te musapena liso. Mais Galaxy Mambo, 8 ans. Quel restaurant? Et ça moussikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Bonsoir, bonjour, ça dépend Ngonga, Bandeko États-Unis, Bisso Ero Tozoken déjà, Namoni Air de Paris, 21h, Naibike, na États-Unis, Balamuki, na Australie, Balamuki, Pafan Nabiso, Bazotala Greco, Baotala Congo Révolution. Merci Nabino, Nabandeko Afrique du Sud, je crois bientôt dans 2 semaines, au Nabino, Bandeko Brésil, dans 1 mois, nous allons ensemble. Maroc, rendez-vous en décembre, dans la Coupe d'Afrique. Donc, c'est l'équipe technique Mobimba. Il y a Congo Révolution, tout ça, Maroc pour la Coupe du Monde et Coupe d'Afrique, pardon. Alors, na katia plateau nanga et Rosala pour nambala liboso. Na yamba artiste musicien. Biso chaîne autre, ça pour nous pousser bandeko, bazan besoin ba pousser liboso. Bakendi liboso, ba beta musique kitoko. Bakendi liboso. Merci na grand maître choisi matata. Oazota la biso, topé sa pe mbote na Jimmy Belaou, ya maman na biso Soraya. Merci vraiment, Basota la biso presque partout. Na Katia Plateau, na MC Cherino. Bonsoir et bienvenue à Plateau Nabiso. Merci, bonsoir. Santé, ça va? Oui, ça va bien vous? Voilà, nga ça va. En tout cas, tu as raté émission Balébélé et c'est un tout ça en 2025. Bonne année na yo. Merci beaucoup également. Voilà, ce qui va te ressortir là pour n'embali bosso au côté année asika nino lo balamandeko. Bon, na lo baka nzambe merci pour na battre les biso. Na ba circonstances nyonso après sur ba santé tu te continuer à 2025 en tout cas na kumbisi nzambe bato basota lopo na mbala liboso MC Cherino azanani. Bon, MC Cherino azali artiste musicien chanteur et compositeur. OK, d'accord. Osaka afro? Oui, nasaka afro. Ouais. Donc ozana ba inosbi na ba gezmawit. Bon, toza mais bon prépa ba même classe mais mingeza afro vocalisation comme ba farachena ba style on anyos. Pourquoi osala choix ya ko sala afro ke osala msusuru basili musoto ba rumba ba fali ba feri ba kofi ba chiba beta. Bon, public muté votaka. Ce qui public et sepeli biso to continue kana o public et sepeli nango. Est-ce que Natanio social na musique yo botama na poto bien en Afrique? Na botama en Afrique. Botama en Afrique? Oui. Mais non, senti le botama na poto. Te na botama en Afrique. Oui, moi na mke? Na yaki mukolo. Oui, mukolo? Oui. Nanda pesa goût ya musique. Bon, muta pesa goût ya musique eza mon grand frère que j'ai salué, Mestre Dangi Tsunami. Ozaki na studio? Nazalaki na studio te mais na bana ko apprécier avant. Là maintenant YouTube ma studio. Bon là maintenant na bimisaki album
où ils ont marché, au public a consommé déjà. Ok. Tant que vous avez un marché, ça marche comment? Bon, ça marche bien, public, ils ont bien. Ils ont bien par la question. Les combattants, la musique est à Moulaï, na Poto. Oui. Ça fait à Moulaï, il y a un graphe, un fali, un ferré, un jibé, un wera, un missé, un même yopi. Tant que vous avez chance de net, un concert, boyer, mais les combattants, ils ont bang, les combattants, tant que vous avez un concert, ils ont Poto. Tu penses à quoi? Bon, ceux qui nous ont les lots conseils sont na poto pour nangai ils ont déjà bien ils ont pour la fierté na biso pour musique écouter que la musique ma cambo ils allaient à politique to kota lango na niveau mususu mais musique bon to quoi arrêter en côté pour ba mélomane bazali ou ba musique il faut musique beta na poto donc nous sommes contents comme on a que musique sont na poto ba vient na biso ba beta vous en avez combien de temps la musique? Au ban musique qui est combien de temps? Bon, on a une bande de musique en 2018. 2018? Oui. Et ça calme? Bon, ouais, ça fait déjà un bon moment. Aux hommes, on a été qui est la musique en 2018. Et ça, on a poto. On l'a vu? Musique qui est en 2018. Ouais. Carrière now? Ouais. Et ça, on a poto. Ok, d'accord. Parce qu'on a poto en 2018. D'accord. Mais c'est quoi en 2018? Tilelo. Oui. Aux hommes, on a été qui carrière nous sommes matate. Au gros, te bon eza makambo compétition eza makambo ya okima mbangu te musique ezwaka temps donc ngana ezwa temps na ngai na osala promotion na ngai pour la musique ezala consommer ba mélomane bazo consommer partout donc malembe musique ezwa avancer bidon na afro vous avez une facilité à koyemba rapide par rapport à musicien rumba ni une expérience dans non tout ce que vous voyez na comprendre bien te est-ce que vous voyez le psy de vous voyez ouais ngana zane loko na ngai do na betaki afro mbokolisation lutala mambo hemazama tia mukini kalulenda mono na kwe hemazama tia mukini kalulenda mono na kwe c'est trop tard. Laissez tomber, c'est trop tard, laissez tomber. Avide souma, meurima, we. Avide souma, mierima, c'est pas bébé, c'est pas fuma, avide tout. C'est pas bébé, c'est pas fuma, avide tout. Obeli opemi, okufi olongwe, obeli opemi, okufi olongwe, lutala mambu lutale, lutala kweno lutale, lutala mambu lutale, lutala kweno lutala matia mukine, masa matia mukine, matia mukine, kuna wije, kuna mbanze, kuna kabinde, kuna kimbele, kuna luande, kuna France matia mukine masa matia mukine matia mukine do oyo ezali afro lutala mambo ozali angolais oui na angolais ah voilà bon dia follow bango kutu na angolais banda nango obebi se mission no mo bien ende konanga bato bata biso bele na Angola faut bana bon dia c'est ça ko obebi se mission vraiment tu peux tout récupérer en elle te colle vanini botard noté bonne nuit si après tu commis de soir si dans angolais hein oui papa yo angolais pour que ça ga matière papa so vous misaka la lingala pour so ba bien papa hein pesa na bande ko na angola mbote na portugais ba watala na ba fanatique na boa noite a todo pessoal, aqui está o vosso boy MC Cheirinho, músico compositor diretamente da França. Gosto muito de vocês e gosto muito do trabalho que meus colegas têm feito. Mando um abraço a todos os cantores angolanos. Aqui está o vosso irmão MC Cheirinho. E tenham um ano agradável. Oi, Angola, Chris, oyo Angola classe yaya oyo bano bakosanga na Grèce te na ba dono ba Portugal lukuta do ba Portugal bandoki Michel Kombe yaya oni Portugal na ki lelo oui leo bana ki Portugal ya oyo kaki le quoi président Eduardo Montasso pour to bana ki mission tel on go c'est mission ngaye mwana ngolé oyo pourquoi ki na lingala
Bon, na lingala na sens que bon public nanga ba mingi ko lingala et tout. Papa, on aussi oui. Aussi politique dans Luanda. Merci. Na Portugal aussi. Merci. Papa, on nga nazwa tamingi na vana mingi na savimbi. OK. On tamingi parce que nga na savimbi to tangi ba classe moko mais portugais savimbi ba na solo là. Oui. Ya mu mutolobi. Merci. Mais pourquoi que ça choix ya ko yema musique la lingala? Bon, en tout cas, na mélangeaka. Na balbum minangai oya ko taper MC Chirino officiel na YouTube akomona ki ba musique eza sélection na sélection. Donc lingala ezali ki Congo ezali tozape na portugais donc voilà. Est-ce que yo oza 100% angolais ou bien ozali 50% angolais? Parce que batu mingi ba mbanza Congo ba côté nyoso balataka baza ba angolais et ba kutu position na mobilité. Yo oza 100% angolais? Bon, ngai naza 100% angolais na botami na makela du Zombo na koli na Luanda doti na voyagea na poto. Oui, na poto. Oui. Voilà. Lingala ozongo. Bon, lingala na yekoli encore na milieu ba master communauté pesa bano vanda. Et voilà donc na lubakango bien te lingala mais na bunda kaka na muke. Ya solo. Oh le babie parce que to bani mission na lingala. Ah, ko le babongo. To bandi au moins ta to bani mission na. Oui. To bani na lingala. Ngafu na ibika kenambi ati c'est mission mo avant na poto mais azani congolais. Te mais siko na accent no masuka. Oui. Au moins suka. Oui. Na la lonza la no yoka. Na mimi ko braza, o braza te. Non, c'est que les Angola. Tout ce que nous avons en portugais, et ça, c'est bien. On dit moment en portugais, tu vas fanatique, nous battons presque partout. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, Deus disse que não era bom o homem viver sozinho no mundo. É por isso fez uma mulher para que seja uma ajudadora. O homem respeita a sua mulher, mulher respeita o seu marido. Aquele que ama, ele não trai. E há uma coisa dessa. Lingoloba que só que mbali alingi moi sinae, il faut pas qu'on trompe, il faut que vous soyez fidèle. Moi si pas la fidèle na mbali nae. Donc c'est un peu ça. Mais autant musique yo ça afro yo ça là. Oui. Vous préférez ça la lingala pour la parole ou bien la portugais? Bon, on préfère que na yema na lingala parce que communauté mingi balobaka lingala pe communauté congolais basa ebelo ba yoka lingala papa portugais et yango na sikonga banzemo na ngai mingi bato ba consomma kango basa ba congolais bangolais ba consomaka oyo na yema na portugais mais onyo so itali ke lingala en tout cas ba congolais ba consomaka kango. Est-ce que aux autres la bâtisse ces musiciens mususu basa na Luanda ya Angola ou ba musique ba beta na Luanda oyebi bango oyo bayembaka na lingala ote o bayembaka na portugais mais baza bangolais basa na Luanda oui baza oyebi bango oui. Pourquoi bozaka na difficulté au beta concert na Congo? Bon, difficulté. Tandis que artistes musiciens congolais pour beta na Angola mon normal hein pe batu baye mais bino boya kate pour mon artiste angolais oui. A concert na Congo ya moi passe. Oui, c'est tout à fait normal parce que musique il peut ermoko il faut tout ça la mélange ça la bien na katia musique pour yo que ngo yembe la batu na Congo na portugais batu bako yoka maloba ozo lobate bondeni ba congolais kasi ndeni ba congolais baya ko beta na Luanda bayema na lingala ba angolais ba côté belé na kata concert. Oui mais c'est normal bangolais au mona kana na sali batondani wana baza bandeko na biso ba Congo to ba ki Congo lingala pe portugais to ba na biso ngo tolo ba ke baza ba vrai angolais te to za bangolais to yekola kaisa langue lingala za langue to yekola ka te. Est-ce que vrai angolais par rapport à aux artistes musiciens cause nani wa botami na Luanda na capitale vrai angolais bon vrai angolais c'est le bango mais c'est le ngai biso nyos to botami na Angola
totangi na bangola toza bangolais mais eloko ça ka différence c'est parce que biso côté na biso pour biso toza bana wish to baka na wish biso lingala lo ba makatro donc ba mona biso lo ba congolais mo boye mais eza bongo te parce que biso ba kongo to ba vitesse trop to yekola ka toza pe bata mayele ya mona ke mu Congo azana problème te ya ko yekola lingala ya mona ke biso to ba lingala et puis voilà quoi c'est au complexe si on a un peu de congolais par rapport à la langue. Vous avez combien de temps dans la musique? Vous avez combien de temps? Depuis 2018. Hein. 18? Ouais, 2018. Mais si les lots attaquent conseil, moi j'étais en Angola, il y a mon aîné. Bon, non, noté parce que nous avons production, na producteur te, management pe azana noté, mais ce qui occasion mon ami n'a pas de problème. Ouais, na obeta na mais na nicho na na occasion on a tina que na obeta Angola. Mais na osa un effort que na sa la promotion na ngai musique et que ne musique ba to ba consommer on dengi lo tala mambo peso beta na marché en tout cas na pesi mbote et pas gêné BCG danseuse professionnelle au Belgique na beatmaker yo comme beat yemta c'est musique à Brazza na pesi mbote place aux ali osa vraiment élément très dire na musique donc voilà. Pourquoi Bino Baptiste angolais a une difficulté à obima dans le monde international? Ouais, parce que tout ça c'est na langue portugais. To inko yeko late. Ya wane bloka ka pe biso. Ya on bachaka biso kate siko biso to yesi ko poto la msako musique ya Angola siko na mnicho. Pour to mélanger lingala na portugais pour te faire comprendre mutu nyonso. Pour to yima ka musique pour bangolete. To yima musique pour na batu nyonso. Tina ba France fo babina. Ba France babina ka afro mbokalisation lutala mambo. Lutala mambo zo beta boy. Ba mindele bazo bina. Donc te garde donc musique bazo ya bango bien. Ya wana ngashi kuna préfère yema mingi da lingala ke na portugais parce que mingi na biso ba lobaka lingala. Oyebi ke oyebi na Angola ba be encore langa. Naninga? Yo langa. Bon ba benga ka langa d'abord nangana ko ba langa ya nani? Langa eza peuple congolais oyo lobaka lingala na kacha Luanda. Est-ce que oyebi ke yo za langa? Bon ba benga langa par rapport ni lobaka lingala mais non na mona bango normal parce que lingala eza langue comme peut-être oyo ko la français. Donc na mona normal. Eza gande complexe. Mais sinon lingala eza langue comme un portugais. Congolais parle lobaka portugais bazali ba congolais ba portugais. Donc ça me dérange pas en fait. Ce que vous benga langa, peut-être au yébité, au ninko yekolate, yangwana. Pourquoi ça la choix? On dit moi c'est pas désolé parce que dans ça comme ça dans dengue musale tindanga. Pourquoi ça la choix ya kolia ba parents na yo, dolia maman na yo pour la musique na yo. Bon ngai ba parents nga bazan. Bon oya ba kufa na zeba na te ba o ba kufa en tout cas wananga na habité. Ouais, ça on a maman leki na za maman botio te nga ba para bazali père na mère baza. Donc pas de problème. Donc pas de problème côté on a pas de souci. Musique yana kisi ou pas? Bon musique ndenge na yo ezana yana kisi. Ndeo salami. Ndenge na yo akezana kisi mais en tout cas nga na ndima ngota. Na ndima ngote. D'abord c'est le travail. La musique c'est le travail. Tocha kisi libosote. Et bele bazwa kisi pe babimata. Alutala mamezo beta na marché est-ce que nazo kisi? Ngana ebita. Ezango kisi ta? Ngana bivina ota. Non, c'est le bon travail frère. Ngana bivina ota. C'est le bon travail. C'est le travail qui paye. Si tu fais ton boulot bien, et les gens vont apprécier. Donc comme moi j'ai fait mon boulot bien, et bah tu vas aussi prendre. Ça me fait plaisir. Ça fait 5 ans passés aux UBS mon boy producteur zoyate manager zoyate à rapport. Bon, à des fois, c'est... Bon, ça va voyage. Parce que dans Angola, la musique n'est pas simba. Mais on a poto comme si au moins 1 kilo. Bon, la musique est comme moi kilo parce que la musique peut dépendre de 1000 places aux alliés. Ils dépendent de 1000 parce que dans la ville de Tours, place dans la Vandi. Pour la ville de Tours. Voilà. On t'a mis la musique à Paris. Ouais, mais je crois que m'a plein. Donc na obeta musique na ville de Tours. Donc na zo bunda kaka donc passe ndeko ngai passe na zebisao ville de Tours musique na vitesse vraiment mais na sa musique a bien mais en tout cas oyo ozangaya ana mestre dangi tsunami
oyo eza clip na tournaki yango na vie nanga na tour kuna o a piano yeka toi dia est-ce que un musicien a quoi qui va na province yo mo na te o bo ma vino yo moko o bo ma vino ouais mais normalement aux en raison qu'on va na ba province vite c'est ça muke papa aux en kata capitaine do na raison pour nga ba qualité musique na zo beta suki na ba paria wa mbena de ba producteur ya gaya na ba management mbena comment loin o regrette pas non o lobi o regrette na o regretter fort mais na o boulé na changer de la ville fona mata ba Paris pour ne ça la bien pour place na zali na on a bassé mon boy donc on me sentait bien mais ils en a soufflé parce que ça place mon coincé parce que biso tout ya vraiment assez na niveau musique tu vois trop coincé il y a un monde ba musicien congolais bali yanko vana poto te ba préfère ba vana Congo parce que ba vitesse vendre pe kuna ya mona ka ba fali ba fere ba yaka ba zombi parce que ba biscuit ba parce que poto za na cimetière ya ba musicien yo mo po e bien ya cimetière ouais ça cimetière voir ya mona ke ba musicien ba vana te ba zonga ka mais yo sko a o vana pourquoi o vana nga pe na za koto parce que na famille na na cadré na tra comme na yo zo beta musique zo compter na famille na nkezawa mon frère mais o mo lumumba kufa pona kopo na ko kanisa famille frère, yo za musicien. Ouais. O le bibi fali faire avant na Congo. Ouais. Bazan mikanda poto. Ouais. Basa makamo. Ouais. Tala na beren na unatangela o. Ouais. Ozo yemba bien. Oui. Ozo beta musique bien. Mais papa, on va na province, na tour. C'est ça. C'est ça. On a un deuxième. Ozo kufa lokwa lumumba, ozo kamaka famille nanga pour nous ko fa na Angola te. Bon. Nazo bongisa na bongisa pour na projet ngo soki nzamba permettre ki nazo Angola na kozonga na famille nanga na continuer musala na ngai soki nzamba permettre ngai est-ce que nzamba akota makamno zo beta musique mukili nzamba akota makamwa matu Samuel alukana baso mele lupangu te Denis Lesi aza problème kuna sona walesa ba pasteur ba obeba na kuna Moïse Mbiye aza problème sona na Maikalamba akota makamno pourquoi ta nzamba na kata makamno ko frère mais mon frère nzamba ngo azaka ya bango ozo beta musique mukili mieux faut ça na musique ya mukili oyaka na makamwa nzambe soki nzamba sunginga nzamba ko sunga uti na lobby non il faut pas mélanger les choses nzambe a osunga yote yo nzamba osunga yote pwani yo okumisa kai hein e bon misala oto to lukaka ke muta du misala ni titre nzambo nani wa o to le ka wana eza yekato des nzembo na bitona iko eza yekato diaboti katolia to profiter botika bolia bo profiter donc bolia bana batu bo profiter donc nzambe sko raponi nzambe na makamno ko mais eza kolia eza lo kolia fufu moi madesu moi neza ka moi poisson ça la bien eza kolia donc eza pona ko honorer o ezali damage na biso eza ko honorer o eza damage na biso changer makambe belé s'il te plaît pona en tout cas dans ça lango bien au moins l'émission dans ça lango bien dans ça lango bien le quoi yo mo to profite o linga o bébé émission donc je sais pas mais mon frère ngana lobby nzambe muta permettre nzambe okota makabuna yo te papa zo beta misika mukili yo lo bana ngake David quel nganga yo yebi est-ce que ba pasteur o ba terre sur l'église est-ce que nzambe bi bango mon Dieu ba pasteur ba terre est-ce que nzambe bi bango ba bima identité ba pasteur pas toi yo ele misika mukili yo fo luka gezi ba wete pourquoi gezi maweta lekinga yo fo yeba innocent pour la lekinga yo kola na ngolo botama na ngola mi innocent lekinga il faut yeba ke gezi lekinga pour na nini pour yo ko ya pemi na fali na fierté on a coûté hérité ko ya pemi te ke na yata ko mekate okufa ouais nabi ouais bien nabi yo mo yeba mkhamna ouais nabi OK loko yeba charge na ko ya pemi na bangote yo luka innocent lekinga pour na nini gezi lekinga pour na nini mais pourquoi yo zaka mwasi ojani ya misisi olinga nzota mwasi makasi hein mon frère omoni eza boye eza nango to sa concours te Gaz Mawete o botangi kombo aza musicien imba bien aza un vrai musicien do eza tanae soki muto atomba mi avi succès eza tanae ye avi tanae do ya zilu pemba nae kwa ningi to la mission man sa menangaye mon Dieu do eza tanae to comparaka te ba musicien bango ba sena biso tozoya donc eza moi différence mais musique batu ba consommer musique eza kitoko elengi fort papa musique eza makamu yo so nanga yite musique eza monde mususu comment vous mettez musique au fana na poto frère
Peu au dans la province, la parité. C'est ça. Mais moi, je connais un homme qui a bon ça m'a camango pour en aller longue place nazali. Tu peux chance. C'est ça. Biso peut chance. Ben oui, c'est possible. Ok. 2025 au compte ça pour to comme presque. Ouais, 2025 bah surprise des ali. Il faut na tourner vidéoclip à Afro Lutala Mambu. Et après il faut na bimisa nze moi sika pour na ba Maloman, il y a joyeux anniversaire. Ah ouais. Ouais. Loin d'un concert déjà 2025. Na part nanga concert déjà na noté. Na au travail na discret, na au travail na te image nanga. Batu ba continuer à consommer ngo soki ngonango e beti ke na koma kuna na beta na ko beta public ba osepela. Oyebi ke 2018 ici ko eza bataille mbele hein. Oui, et ata mbele mais eza makamamba ngote. Eza makamamba lelo musique ninga na lobaki musique zo dépend de 1000 personnes ozali. Donc on a il faut na déplacer na zali. Il faut na déplacer na longa place na zali. Pour na kende na dimension mususu pour na musique nanga yeyo kana suna mokila place oyo kende okota ezaki nini okota ovana nda kwa mutu na tour nda kwa mwasi na non chez okota libaka non chez moi mais pour ne pas parité ouais na rien nanga c'est juste question de temps je me prépare pour ça bato le presque partout dans monde tozo eloko masuka mais na lingeza na portugais pour to suka ça OK crédit psilo mo yayo so allez só para vous dire que estava o boy MC Cheirinho, o músico compositor. Estou aqui mais uma vez, não é numa emissão, com o nosso irmão David Mombele, diretamente de Paris. Então, nós agradecemos a vossa audiência. Fiquem conectados, fiquem na sintonia, porque o MC Cheirinho está a preparar o seu novo clipe da música Lutala Mambu. E fique atento da nova música que vai ser lançado no mesmo ano 2025. Do feliz aniversário. Então, eu gosto muito, toda a minha comunidade. Então, para frente é o caminho. Gosto muito da vossa apreciação. D'accord. Pensa que não bote tu como na pessoa presque açúcar. Bambote nangai ya liboso e que pa Jean-Marie, papa de Santiago. Jean-Marie, papa de Santiago, le boss Jean-Marie. Naomi Mboma na pesi lo sakuna zana nona natala bien. Oui bien te. Te fona beta mo bien parce que comme ça moi moulai. Voilà le Naomi Mboma Naval de Fontenay Soubois. Nazana Yoko Mabite, le grand producteur à Brazzaville, producteur de Ouattala Prod à Tours, Génie BCG. Rabat, Germacha de Bruxelles, Maria Makies et tous les abonnés de TikTok, Place Bozali, leader d'Amboka MC Chérino, le boss de l'ambiance. Je vous salue et je dis merci beaucoup à vous tous. Merci ma bonne année, na batunyo so batali biso na Luanda, biso to pesa bino botard non? Ba wala lati. Bonne nuit. Bonne nuit. Si. Bonne nuit Place Bozali, si Place Bozali, ndeko na ngai oza na Angola, so babengi olanga. Ntima kanga mutema na Paris uwanga nango ki ozana olanga te biso to lobaka boye so nzamba sungi merci na manotunga merci lisusu na Chris Ndongala merci lisusu na Michel Kombe Egler to bo sanate Joma Topé équipe complet mobimba ya Congo Révolution so ki nzamba sungi te toujours tous en habit ensemble bon tard bonne nuit bye. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.